na aningisa internet JDT ozandoki. En tout cas, kozala golo eza passé. C'est-à-dire, goloa ataba moni mutu bakangisi photo na fali. Ce qui mutu wana bazayi kosolaka bien affaire. Et ça, c'est un grand problème. Au trahir kora, au rio okende boyete, pour na nini boye, bozotika papa Hervé, a biso boye, dikambote, et ça la nini, kaka kolela na kolela. Oh, bazobosa na ke miziki, eza mondi yanko, mondi ya Okinawa, esiko ba weye kola mutu mawate. So iye kutufera yokeli leki na mawate, bongo yeba yoko de mawa. Na seki pona na kanda de le vieux père, oh, de se ditoko sur quoi. C'est-à-dire, ezani ni toroyoka makambo na toyoka te. Bazo panzana te me, bazo ozonga na nzela, mutu na mutu azozonga na nzela. Est-ce que JDT sali mabe? Ndenga kuta na fali bino bocha ba commentaire boye bisanga soki asali mabe. Est-ce que za mabe soki muta yembi na faire egola ba oki kozala na fali te eza nini likambo eza nini o bagolo bazo seleka boye. Calm down bandeko boza bocha mai na kimia bino bato boye biso JDT JDT azali musicien na biso ya kala mais c'est mona poto ya tango bato bazoluka ba mikanda ba JDT bazala déjà na mikili po ba JDT ba renia na ba El Paris bato ba bi El Paris te El Paris ezali dérivé ya wenge muzika premier voyage na bango ba beta ba monde mikili ba JDT pardon ba Marie-Paul Batika na Bari Koko basala album nzembo na bango molange malasi bakitaki avec dernier vuya mais bazwaki contre-temps et baye kozonga lisusu mikili tango bazonga mikili wenge musique kene ko sala album na bango o basalaki album ya album ya je crois kala ibungi ya kala ibungi o manda chanta salaki ba dernier monté o esala lignée lelo ya ba faire ba bima ba esala lignée ya ba ténoris seigneur so ba bima esala ba lignée ba manda chanta ba trasaki ndebe bomoni ba lignée ba mele ba trasaki nde na kati kuna siko ya eli tango manda chanta longwe na wenge muzika akei na ele Paris bako okuta na ba JDT na ba Depichu Savane ba yakili suzu na Kinshasa basali ngombi ya kosakana te. C'est-à-dire bambiaka na kati ya muziki JDT. Il faut mona JDT papa Popi. Soki babengaka papa Popi pona nini bayebaki JDT à l'époque boga moko boye siko mwana ya poto ya tango bafali bakenda kokengela ye bafali bakenda kosenga ba pantalon pa vie na bango ya bandal. C'est-à-dire ezali ya lelote ya kala. Donc ya otika falite pona makambu ya faire egola. Donc ako kabwana falite pona makambu ya faire egola. Wana zahira amondi solo moke pona kozongisa bino epa JDT auta. Tangu wenge muzika ekabwani wera nsona monike tozalaka pena ndeko moko ya biso ya bandal tika to benda ye akota na kati ya mouvement ndo moni bakende ko contacter JDT ya ko kota siko na mouvement baye osangana ba faire bakutene pa bakutene na ba faire banene mais JDT c'est un biaka tellement lingi musique mingi azaka na eka embre comprendre on ezali solo moke ya JDT mais eloko nini zobe pelisa motelelo kaka ndenge toyoka makamba yu arena na mutazolinga pe ya benda mwa parti na ye ya yu arena na mutazolinga basala mwa concurrence na ye na fali pour sans fali non bino moko boy mais na kotikela bino mwa image moke bomeka ko revivre mokie El Paris à l'époque JDT a sala lignée basala bale marquis makambebele basangana ba faire donc JDT grand biaka mais eloko nini ezobomi moto lelo eloko nini epelisi internet lelo eza nini photo ya pamba video ya pamba JDT na fali na kati ya Paris
epesi dernier engoyement na internet na ebisi yo oza na sango te donc opesi mbwa boye mutu nyonso akomante bato bakomante moyen atangela bino bakommentaire nyonso eza te mais nakozwa mwa quelques commentaires po TV za radio te pour notangela bino bakommentaire ebele point de vue ya bato ndenge basepeli nakotiela bino mpe bagolwa ndenge kaka bagorili basilikaka bazosilika meloko bazosilika eyebani te JDT Molopwe na Fally Ipupa na kati ya Paris epesi oyo epesi lelo bato basepeli bamisusu baza na kanda mutu na mutu azopesa point de vue na ye nakotangala lela bino bakommentaire po oyo eze émission ya sika Takos, beaucoup maintenant qu'on a l'homme signature les vieux pères na benona. Tous les cas. Tout abordir ya tout royo. Biso nyoso to ya po ezala buzoba. Omona ka JDT o mukolo mabo ya buzoba. Yedi boso ka JDT o yedi boso ndolo kana Fally. Combien de missions mwana ngalinga uganga te tangu babengi ye kaka epa nana boduga tanga le kaka pa nana boduga na comprena kanga bia il y aura quelque chose ale tanga ye awa en tout cas Batu nyonso baboyi kokota na dynastie affaire ba compliqué dynastie affaire bandoki soko ke olandeli bango bazokenda ka baoninga ka basaba ka ba réconciliation mo bena kombe batu nyonso ba so monika mutu moko muninga ben affaire benga kié abisali ndeti kaka bude seke azokende déjà maleme amvia ka déjà côté kuna monike so na bina kota awa na okoma ka koto sike na bipisa na déjà maleme pa mona ndeti ke naza ndeti naza ke nakomi kokroire ya solo ke balobaka ke bagolo ebele baza bazoba ndenge balobaki kata ye ya la bai ya la popopo nakomi omona c'est comme si eza vérité po façon ya raisonnement ya boye na namona te na yoka te eske bato ya bawario baoki kokanisa boye bon eza miziki bon soki po otali ndenge masolo na bango bazobeta Fally azoko expliquer kitoko JDT omoni nengo zana yo fozwa obeta na yo arena bon JDT yo za vient na biso ya bandal vraiment Tokos musique donc oya toko produire yo donc loko tozo senga JDT wana JDT lobi menga na besoin na sala production na Paris na obeta ndenge nini fungolanga ba porte Fally omoni Fally tanga oningisa mutu Fally so ba problème ité ça problème ité na kosenga Macron na oyebisa Macron abetisa yo JDT lobi ngafuna betaka libosa faire il faut na betaka libosa faire imaginez zigo que JDT abeti libosa faire Bercy bawayo nyonso bako okumisa JDT faire ka comédien mbika na bagolo na ye miziki eloba peti wana c'est-à-dire awa jwana mundo kina wa munda nko soko zokanisa ke tokotikela bino tanta ezate tokozwa bino batu wana nyonso botikala isolé okompana poto la kisabino ke biso to ba grand prêtre c'est-à-dire grand prêtre ndeza Fally Ipupa po yene mtazana calendrier ya munene na minute ona na koloba na Fally Ipupa kofelo mideko tazoko kate jiba zoko kate wera zoko kate bonga affaire faire moi mpuku ya musicien donc soki bache ba muziki faire gola za mpuku na nenga kosakana te po na niveau ya muziki ndenge muziki ezokene na monde lelo donc Fally Ipupa ko wera eloko te na faire gola moko ba fait ba congolais photo longa na confusion to zongi siko na monde ya réalité ezali ke mutu nyonso azotala intérêt na ye JDT azotala intérêt na ye envers Fally akoprofite ya mingi po Fally azana savoir koleka faire gola azana savoir moins donc eloko moko akoprofite kuneza te donc bato nyonso bazoya na bato ya Fally baza welcome c'est-à-dire Fally pe aza mutema malama aboya kane batute abanga kapete
ozano na faire yaka na yo soko za na problème to ko aider bomona ki waze kote waze ko sala ki na za tenga makepa kofi metanga zonga ki ba pesa ki protège gazon ya ofele donc ezali ka modèle awa ezate babonela ka soko tenga mi otenga mokeno muta obonela zate soko zongi yo moko zonga ka na droit chemin landaka makamndenge ezali c'est-à-dire ba JDT kutu batenga mate po JDT ve ya fali ya famille ya tongo donc bagolo sinon botika la kitoko wana ezalaki l'homme se signature les vieux pères na bino wana takos na ndenga mokete à suivre bye bye.